Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Bonjour la famille, Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Tozana chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon o eza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regarde wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango ezali nango lit ya 2 personnes. Ils ont vraiment mounene makasité, mais ils ont vraiment ça va passable pour 2 personnes. Ils ont la climatiseur, chambre la biso yango yo, tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à brosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disko kuluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi eza pona bino bato bozotala pona babone ya Mama Bijou bato mupesanga confiance boya na appartement oyo appartement numéro 1 Mama Bijou alobi bokozala jamais dessus totala siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur. Tout ça yango wana pona bino. Toza na frigo. Toza na cafetière. Et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi. Botala eza na espace. Cuisine na biso yango yo. Okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo. Eza wana po na bino.